lelo oyo musique traditionnelle, to musique de recherche, et comment peut-moi reculer? Oui. Au moment où tu vas lire bambonga bamatanga, bata poto bosala très attention. Andamo azalo ka patrimoine. Vetchara ko de pas kenda na bato asuna fox social parce que ce vieux là était courageux. Na ebiko edaka kota likambo ya André Mbongo. Kota yango bosangana bokunda ya papa André. Mbote na bandeko balandi bisika nyonso bozali na kati ya République démocratique du Congo, na Belgique, na Asie, continent mobimba, na Amérique, na Europe, bandeko nyonso bazali kolanda biso na kati ya chaîne na YouTube na biso, 1J4 Cadence TV et pa wapi bandeko bozoka ba information nyonso ya politique, culturelle, ya santé, ya sport, éducation parce que chaîne oyonde etali sarabino makambo nyonso zoleka na kati ya monde. Lelo tozali na masolo ya makasi masolo oyo ningisa mokili mobimba kasi ezozwa ma solution te kasi na ndenge ya plateau na biso ya chaîne na YouTube 1J4 Cadence TV ya lelo analyse ya lelo nde tokozula yango solution ezotalisa maipa ya ndeko na bino Gypsy esanga multimédia na présentation na kozala na ndeko nanga moko oyo kosala analyse on a koyoka ye otokotala vraiment soki likambo yango ezabongo to ezabongo te ngai déjà na présenter ndeko otozana na kati ya plateau ndeko journaliste analyste Bingongo Jibi Jo Bingongo ye moko pe akobakisa kombo oyo ye alingaka mingi ba bengila ye ndeko mbote mbote ndeko Gypsy sanga mbote na balandi nyonso ya NJ4 Cadence TV donc 1J4 Cadence TV mbote na patron na biso Pati et l'abondance azali grand frère donc mbote na balandi nyonso bolinga biso ba abonné nyonso ya 1J4 Cadence TV bo s'abonner bo partager bo liker bo kozanga te kozwa information de ndeko Gypsy awuti koloba awa ngai ya bino coordonnateur na bino ya chaîne na bino 1J4 Cadence TV awa na mboka ya Congo Jo Bingongo Jibi benganga Petit l'abondance ne ba ko benga mikolo po indusa toujours au kota awa na ndeko Gypsy to eko analyser to beta masolo to pesa bino ba information o eza réel o eza vrai na ndenga bosolo na ndenga indusa. Merci ndeko Jo Bingongo Jibi nabeke ndenge tozali awa ndeko Amelia Ndongala azokolanda biso azokotala na esengo makasi ayoka nini oyo tokolobela na mokolo wa lelo tozana ba sujet ebele tokolobela awa na kati nazokenda ngo moko tosala analyse moko tokena analyse awa na kati ya territoire ya Mbanzango province ya Congo central na kati ya République démocratique du Congo toutaki kokufisa moko ya ba artiste musicien oyo a marqué vraiment beaucoup plus na banzembo na ye oyo ezaki un peu différent na façon ya composition mingi abeta nzembo oyo ya Mbanzango oyo uta ebima lelo tosali plus de 20 ans nzembo wana ezalaka kakati lelo c'est ici la succès te lokola hymne national ezali ndeko ya biso André Mbongo atikaki biso na mokolo ya dimanche 13 octobre 2024 akufaki na yebeke ndeko Jo Bingongo pe ayebaka ndeko André Mbongo pona ye ndeko André Mbongo artiste musicien azalaka nani papa na biso to ndeko na biso ya na biso André Mbongo je pense que kena ça na epé émission et internet na MC Pro na sala na e ba analyste to comprendre o ya za ndeko Gypsy en fait ndeko André Mbongo azali artiste moko Oyo Batunga la Zorara, sa musique de recherche. C'est un artiste en sa musique de recherche, c'est un artiste qui avait plein de maturité, plein de qualité. A beta ko tutina ba Wallonie Bruxelles la kenda eti na ba al de la Gombe, bandeko Jacques ba le kala la, ba yebi ba artiste belé ba yebi ndeko André Mbongo. Le problème ezali ndeko André Mbongo kokende ba poto kala ba 80 quelques ba 70 quelques nde salaire que moi baisse écoute parce que ezaki pe na manque ya gestion. Il y a un ministère qui tue art surtout national et provincial. Ndeko André Mbongo, les émissions en belé internet à lela même bandeko ba ota la biso bato bazara na mboka ya Mbanzango bazara mikili ya poto ba mona ba émission belé à sala à lela azala na ba accident azala na ba pasi abukana ba pota kiri mambe belé mais mutu moko tazoki lisungi ya kosunga ndeko André Mbongo lelo to perdre azali monument na Congo central et puis azali mutu moko boye oyo Congo central faut kunda ye na ba honneur nyonso lelo oyo le balango na Facebook lelo oyo bato bokomi ko poster bato bokomi ko loba mawa mais tia ndeko André Mbongo azaki na hôpital est-ce que nana bana ko getale qui partait lui voir nana bana ko pesa ta coup de pouce lelo akei lelo atiki biso au moni na République démocratique du Congo na ba province nyonso eza la seule province to la seule territoire ba yemela hymne national eza na hymne national
oh ba député ba autochtone ya mboka oyo parce que ya zala série ba papa Ndomba si bazala azala ba série ba vient na biso asala asala nani professeur Kinzondi azala ti n'époque ba tona bazana mbongo ebele na ko centre ba pondani mais nkatu nde to ba loroté ba sale rien pona ye akufi salu pango ni mutuka ni eloko ni terrain ate loko moko te. Ndeko tso bingongo limbisa fumana kata o maloba uzaloba kitoko makasi na zongi na place moko au pesi responsabilité ya liwa ya André Mbongo to ba réalité ba pasi André Mbongo amona uta auta ki kendaka ba poto makomebele au pesi responsabilité na ministre ya culture et art niveau provincial pe niveau national na ba angle nini vraiment. Merci beaucoup Ndeko Gypsy Sanga ngolo mulenga osala analyse nao parce que aux la performance ya mutu ya ba question en tout cas bandeko ba je pense qu'ils vont comprendre. André Mbongo c'était un artiste reconnu par de structures internationales telles que Wallonie-Bruxelles à De La Gombe. André Mbongo avait il était entre de grandes mers, pas comprendre ngai français texte moko avec la texte mon d'ailleurs on a sa musique de recherche c'est ça na minute au ministère na ngoko tcha na ina après ça ta cours il savait jouer la guitare il savait composer il savait l'arrangement et notre pays faut ba China faut ba China méthodique moko boeza que ministère après ça ta charge moko pour que ba encadrer. Moi ce que je trouve mal ndeko André Mbongo nenga za kiwana nenge abanoko représenter pays parce qu'il allait représenter notre pays na niveau ya ba festival ya ba jazz ya ba nini tout et tout. Pourquoi pas kozoyer kokotisa ya ta na ministère so moni ko pesa msata so ta matricule na ministère azo ta Mbongo. Oui, ba reconnaître quand même étant que monument ya musique traditionnelle na musique animelo de recherche. Oui, musique de recherche. Lelo oyo musique traditionnelle, to musique de recherche et comment peut-moi reculer ma belle lisa kufa ndengona kaka oya baluba o nani na bosani komona kufa ndengona kaka André Mbongo ndengona kitu suma bien la kutu na nzele ye banate moi si ya ex-président de la République Joseph Kabila abana ko soutenir ye kitu suma bien mais André Mbongo nous avons eu des gouverneurs nous avons eu des ministres nous avons eu des na habité to lo bandengeni mais André Mbongo était enragé. André Mbongo azaloka patrimoine bana na biso o ba beta musique to ba ndeko na biso ba beta musique to ba o baza libanda André Mbongo fala zala référence moko boye kinkulu moko boye mais aujourd'hui André Mbongo est accueilli sans reflet même ministère provincial même national nzembo wana mbanzangu ngwana bato bana poto ba landanga ba beta ngo ba misu ba chango na ba YouTube tilelo plus de 20 ans droit d'auteur ezab droit d'auteur oya bato abeta ngo na ba bar na ba ni na ba téléphone droit d'auteur nizab jo na kati yo tetan comme na droit d'auteur série moko Sokoda la mukaki sous makasi surtout na territoire ya Manzangongo Sokoda itchaka ba bureau est-ce que vraiment Sokoda et ça la rôle nango normalement n'est-ce pas bloquer ngo pena yango bakenda bayaka bureau au ressassement au faut futa ba taxe bakenda na biso Gypsy Sanga mboko hermo na habité na reflam mboko ba abonné na biso bo partager bo like partager like et commentaire et puis mboko hermo na ngoma on dirait na bika maman Pauline Omi maman Pauline Omi ngala maman Pauline Omi ala na biso wana chargé ya marketing ya fondation na biso 1J4 Fondation Pati Libondas. Na Chacho Pipo Madrid. Maman Chacho Pipo Madrid. Na Madrid, babi restaurant mo ki toko. Soroke na Madrid, on a restaurant ki toko ya pepele. Okuta mère na biso zawana. Maman mère Toyo. Mère Toyo de Madrid. Mère Toyo de Madrid. Babi toujours soroke reliant tabakuna bilora fresh pondu. Donc on a mis sa main et tout na Madrid au reçoit. Donc net ka maluku ko. Oh, net ka maluku. Tu bien la biot. Hein? Net ka na Madrid, net ka qui colle. En tout cas, on a le bac de Kwesanga. Na habité. Culture na biso ba yaka ka Sokodango ba ye ermo ba bundi bango na bango na Kitasa, koto Blaise Bula, koto Werason, koto Vieux Joski Kembukuta, koto yo
nani fait chose kutu nani koto fait vergis kuta kendane koto nani ba ba nani sope na bossa na sope commune sope nani atrisha motomètre aye koto tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans notre province? Na habité s'occuper na ba gouverneur na ba ministre ba kete a ba tchanga ba province oyo na habisa yo sans inousa sans nini ça donne habité parce que c'est eux à réclamer c'est que les opportunités des enfants y a ba province. Ok, j'étais l'artiste au hasard légende, il faut faire ça, il faut faire ceci. Au moins moi vient absolument André Mbongo mozaki mawa même bande connaît sur botal na biso boza bata Congo central surtout ya Manzango vient André Mbongo moto aneko belela ta 1 euro yate na moso na otala vie wana na mi lobela main ngana tomboka na Facebook hein na monaki nene sango tomboki na Facebook parce que hypocrisie ezalaki vient André Mbongo akufi mort subite te akufi mort subite te ezalaki ke azaki ya bonne santé bu akufi ça dit que a souffrir ba traitement oyo abandai ko ezaki approprié et c'est ngaki penda mo solo ezala makasi ezala mingi po ete a kenata Kinshasa ba memayata pourquoi pas kinata end scan Afrique du Sud Afrique du Sud après belé dernièrement yo kenaka Afrique du Sud kenana ya Nimosi to kenaba ba ya Nimosi urgemment to kenaka ba ya Nimosi Afrique du Sud so comment on a besoin de prise en charge mais na lobby il y avait un gouverneur botiganga na tout le monde bordir mukie il y avait un gouverneur ka ya mboka wana ya Mbanzango te o pa yebi aibi ba difficulté na ba nini vomatina ne ba mission na Côte d'Ivoire ke mutazobela fallait envoyer même André Mozaka journée oh ya papa Wemba bakala dia Kuba fallait qu'on soit jeune artiste mission na rode muni ngakene sali au tiers fusion na fait na biso parce que André Mbongo azana bakei azana na musique ya Mbanzango dans le sang et puis mutuna ye ki akinkulu ba nini pourrait partir na bango anga fungula horizon nga solo to sa une mission au moins réflexion au moins au grand mais le lot Andembo même les minutes programme peso e banate au moins ba to ba kolia ba mbongo ba matanga bata poto bo sala très attention parce que biso ba toutes les informations ba c'est quoi ba to nion sur Congo central à temps réel na 1J4 cadence TV on va s'abonner ba mako ndenge za boye déjà nande ko job bingongo to quitter na famille déjà 2 jours après émission oyo to quitter na famille to ki ko solo na famille réalité actuelle toute la famille sur lobani parce que ndenge job bingongo lobi awa et komaka ouverture ya batu moko boye pour na rolia mbongo mais mbuta na biso il y avait un moment vraiment abandai ko zanga de quoi vivre pour abana aussi to lobi te ke batu basunga qui était ke bato pe bazaki pe basungaki baza o bakendaki pe na voie normale bazali na bango mais niveau ekomelaki esengaki unité moko boye sala ke a déplacer ye a ki ne kozwa soin des soins appropriés peut-être ailleurs c'est ça peut-être ce qui manque programme limité job bingongo pour conclure dans ce sujet. Qu'est-ce que tu peux dire peut-être dans la réflexion dans un moment où nous tous nous gardons une pensée pieuse dans la mémoire il y a André Mbongo. Qu'est-ce qu'on peut conclure dans ce sujet? Ngelo kanga ina conclure ezaka que ba grand prêtre tout auto ka ba Koffi Olomide ba boaka ba faire rigola ba boaka même faire rigola il est du Congo central. Bona viele wana mbuta na ye. Ba muyombe gauche ba vena biso asala okelo asala film vesimo kimba unani lani masumu de Brende ozo makambo a mais vieux ateka cotisation mission mutateta kisasa mbangu na bakaye regardez aussi oza ba autochtone non ozo mapeti kulu vena biso artiste danger atika biso vecha Kongo nani siko azala makambo nani ama makambo na maboko papa tika sona bila loba ma pletika ma bona to boucler place wana papa mwende zana vecha Kongo de pas kenda na bato asu na Fox social parce que ce vieux là était courageux na sola na j'étais ce bato yebi nazalaka muta suka ya obengise un événement ezalaka na peme na ndako mbuta tout tozala mbuta tout la chef gouverneur à Congo central tozalaka une excellence à tout na bengise na kasavu bokote ya nini après yango maladie kokufa bozalaka pe na obsèque ngo tozalaka komona te tozalaka ba image na chaîne moi internet en tant que nazalaka tozalaka tolandela ngo modèle beta un mois batu mo pe basala mbongo basala pe mbongo comme ba 5000 3000 2000 kelelo wana to boucler non entre parenthèses donc ya wana ngala loba na batu ke bato tout ba Congo nyonso bosangana bokunda ya papa André yangana na osenga ma numéro la biso contact ezalana si même en Europe même ya awa ezawana bobenga biso
Pobo Zoua, so bolingi oti na mbongo no et comment pour après 2 jours ne voter ça direct après 2 jours to quitter la famille tu ba difficulté tu ba combien to lingi te ba tout et puis bolanda y a s'abonner déjà la chaîne na biso Rolanda à temps réel Rolanda bema à temps réel oh non comment ko boya zala kuna azwaki mbongo oh yeah oh batmo ba ça ba liste kuna te to lingi quand même famille o etikali soki quand même recensement ya mosolo et comment quand même na famille quand même ko sunga pe na makambo susu même après papa na biso ninga kufi ko sunga pe oui iko ko sunga pe ningo osengi ba Congo. Moi je pense que tu peux aussi penser na président ya Kokis ya ba député nationaux Congo honorable Pierre Ntsumbu. Donc honorable Pierre Ntsumbu, quand on parle d'honorable Pierre Ntsumbu, ça veut dire voir le Congo central. N'a pas ça un message. Honorable Pierre Ntsumbu Mutu Kalavo, président ya Kokis. Président ya Kokis. Et ba député nationaux. Yo yebi musalo to banino ngo lelo te makambo ya ko aider o idaka. Même na fondation NJ4 o EDP. Na yebi ko idaka. Kota likambo ya André Mbongo. Kota yango. Na yebi yo zaka mutema malamu za papa social kota yango. So kota yango président ya Kokis et o sa biso bien excellence Pierre Ntsumbu Mutu Kalavo. Et pour pe na sengi pe na député provincial. Il y a circonscription à Mbanzangungu. Honorable, c'est prévu. Oui, Kunku qui fout à des moutons. Comment les Angolais là Kunku qui fout à des moutons, c'est prévu. Son Excellence, moi qui voulou ya solo. Moi qui voulou ya solo. Provincial. Honorable, grand prêtre Costis, nabi ka bosang seba boko, venabiso Ndombasi. Ndombasi. Venabiso Ndombasi. Et le député national Ndosiba Sébastien. Le vin Ndosifar, là, on tire le bien qu'à vin Ndosifar. Pour voir la père, Nabiso Excellence Ndosifar. Comment quand tu Kambo, et ça la bien donc quand moi pour Roloba, pour Mambo, ya Mouta André Mbongo, ya voilà. Mais tu roules la loupe dossier Oyo, tu regardes pas cette information à taille réelle. Mais bah Congo Nyon, on peut vous apporter au libre rejoindre Bobeng un numéro Afrique, et ça, tu communiquer bino pour n'aller toper sa idéologie, pour n'aller zalel. Maman Pauline Omi. Maman Pauline, le marketing la fondation. Maman Pauline, elle est jolie, elle est intelligente. Vraiment. Donc ça dit elle est jolie, elle sait parler, elle sait comment écrire, comment communiquer. Donc on est Sakara waouh. Donc à partir à Kuna, à Talapé Maramouya, papa André Mbongo. Tu à partir à Kuna en tout cas fondation Bima et Talapé fondation Pap Naibisio. Tozana boss moko, c'est l'excellence de l'air à l'excellence. Quand tu lui dis, il réalise. Bah, moi, la fondation que Kitakuna Nabino, bien caméra, il y a chaîne Nabiso to Kitakuna, to Pesimbongo ya bango pe fondation contribuer. Ce qui peut s'agit de ça, c'est que message qui n'est pas maman Sandrine Mbala. Maman Sandrine Mbala. Maman Sandrine Mbala, message qui pas maman Sandrine Mbala. Donc message qui fondation Mobimba, oh bazana mikila poto. Maman ya ba maman nyoso. Maman ya maman nyoso et puis na ba maman mère basé bela, maman Tina. Maman Tina Kabaz. Maman Tina Kabasi, très fort, Maman Tina Kabasi. Dans les États-Unis, Maman Tina Kabasi, très fort. Parce que quand on est aux États-Unis, on a Naomi Esanga. Ah, Naomi Esanga, Kendab. Ah, Naomi Esanga. Bambo, tu on est ensemble. Naomi Esanga, Maman Tina. En tout cas, Bambo TV. Merci, tu continues à couleur Moussou, émission Nabiso, transition, Jobingongo, Ezo Sala, Kitoko Makasi. Pasi na mawa kasi nzambe moko ayebi toke na makambo oyo ezopesa pasi tundimaka te kozala soboye vraiment il y avait un moment toyoka kali solo ezalaka ke o banzembo oyo Kofi Olomide banda koyemba ezalaka écriture ya Félix Oazé quoi. Bon, tu comprends un peu, oui, il y avait quelques chansons OP Oazé quoi akomaka pe Kofi ayembaka na ndenge ya collaboration ya bien. Et comme à un moment où Boépé Oazé quoi bimi na carrière na ye comme moi distance. Moi distance papa analyste Job Ngongo a otali sabiso vraiment nini oyo elikaka entre Félix Oazé quoi na Kofi Olomide. Ngana bangaka phrase moko oyo Oazé quoi lobaka un moment tango ba bebanaka na Kofi alobaka toko solo la mokolo nzambe na satana ba kopesa na mbote. Mais arrivé que ba bongisaka na bango lisusu. Mais lelo moto epeli Félix Oazé quoi na Kofi Olomide Jobingongo étant qui analyste vous allez pene na ba activité culturelle omoni ondeni bon ngala oloba omoni Félix Oazé ka tsala oloba ba yoka na timukolo nzambe na sata ba opesa na mbote je pense que yemoro a kota la que tant que humain
aroko gérer bongote ndé na ndenge moni ndé basalaka pe réconciliation ndé Félix Wazuka bandela malobane tsalobi kete est-ce que Satan nzambe pe bayoka na timo koloni biso beto yoka na bango. Alors le problème qui se passe c'est que moi je pense que je vais pas m'attaquer à Koffi Olomide ni à Félix Wazuka quoi. Oui puis que lelo gypsy sang la musique na biso comment on dit par exemple ngai boyi le qui a parti l'abondance grand prêtre siko ngai mokonzi ya fondation NJ4 siko ngai nde naza boye soki nakomi kosolola peut-être na gypsy esanga mukolo YouTube mususu to mukolo fondation mususu koto mzuka pour te patasa nini afâché. OK, ça n'a même pas de sens. Siko ba misa, qu'est-ce qui se passe avec Félix Wazuka quoi aujourd'hui? Fali et Koffi Olomide bazana moi ben tester la bien té. Tellement Wazuka quoi zo kumisa Fali trop bon kumisa té. Donc à reconnaître reconnaissance au Fali sali pona ye. Parce que Fali a une difficulté à visa ma belle biso na Congo de la race lobi vérité c'est comme un problème. Vérité comme un problème. Et l'autre ça li miwana et ça que Félix Wazuka il baza bien. On a très bien à Koffi Olomide. Je pense que mon frère Miguel Niema, Miguel, concernant au perso de la journaliste Nathalie Rotro, dans l'émission sur la vérité, je pense qu'il faut avoir bazel au Kitana nous. Et puis il faut avoir un sens de professionnalisme. Des artistes, des artistes, ce ne sont pas nos amis. Ngato roza toto so la boy, na ya parti. Toto so la boy, na zuna cheme libre pour sanga yoka, na ngana amone émission ke psa mutu. Maître Churambo ma prompta. Muta pelisi moto eza Migeniema. Pourquoi Migeniema ko yoka audio wana place tu appelles on peut se mettre Churambo mazali. Pour mettre Churambo ma audio ya nani? Audio Koffi Olomide azo seka Félix Wazuka ke Adidas arena na obeta te osa ampiaka mi gim sikuta cha même date na ye. Ozo comprendre? Sikoti mettre Churambo ma yoki ngo pour na benga mettre Churambo ma pe je pense que mettre Churambo ma na numéro na ye. Mais na benga ye pe ya ndo yamba ti. Mettre Churambo ma pa yo bete la haute. Attends moi na maina jibi alobi ke les en petit libonda salobi ke ndeza wana yo to so plainte simbate monte manu zande. Ya mutu oyo bozarane bien. Yo yebi que toi no bien. Mais yo mono ekende libon. Tu vois pas que ça ne va pas. C'est l'hypocrisie. Moi je pense que d'autre part plus loin, moi on dirait je suis pas contre Koffi Olomide. Mais moi Koffi Olomide est bien. Mais le problème avec Koffi Olomide à courater ko bomba ben émotion na ye. Koffi Olomide donne des opportunités à des gens qui peuvent pas donner des opportunités étant que à sa légende et Afrique. Mais qui les jeunes non babou qui ah là ni il y a Jean Goubal. Il a faire les jeunes OEP. Babou qui est pas nani. Aujourd'hui les gens sont en train de reconnaître même officiellement les mots légende les loba reconnaître on le père dit Kembe et même il était même reconnu comme héros et les titres de légende parce que tant on besoin si qui Koffi Olomide aussi légende nani aboyango nani Jean Goubal oui à la fois boyango parce que au monia et sanga yo so ko pese fi wana avec ta musique Jean Goubal mais Koffi Olomide yebi Jean Goubal bien Jean Goubal kalala papa ça c'est un génie alors ba bien mbongo ça génie Jean Goubal kalala donc ça dit na mitu na biso et ça musique musique antique ba Jean Goubal ko ba la musique antique musique à classe ya antique ko ya antique pena de Koffi Olomide ils sont Koffi Olomide a mayele Koffi Olomide a tellement mayela sage mais alinga rotika tenté ça dit mais pour moi je pense que Koffi Olomide a comme un métronome il y a aux légende té na comité pour moi Koffi Olomide a comme un métronome il y a aux légende na mboko est-ce qu'on peut avoir un 20 albums exact aux légende quand on a pas 20 albums 20 albums il y a aux légende légende des faut dans la qualité faut dans la bonne mœurs on a TV au Sénégal onano c'est qui encore au Basala Vena biso comme ministre na Sénégal wana Youssundou il y a des légendes vu Koffi Olomide ko se banalisate pour asolo sabatoka ba o ba no ko senga mbongo panani o ne ko senga mbongo pa Denis Les to no to sa be mission pa Denis Les na pigeon nani o nani Prince Bakalio oyo Chris Njora yeko sikola tsa ba bodi ba nina kisasa ana poto me aga sondeni
prince baka akopesa opportunité pour migenier maté oh déjà va faire rigola ba betailler ba sala nini tout ça et puis migenier à chaque fois quand attends la plateau il va m'envoyer biso la journaliste c'était mutu to attends la plateau tu as besoin tumba foli tu as mutu na tumba foli mo ba ah tika ko makamona awate alors c'était pour battre là-haut les gens n'ont pas besoin que au conflit pour ça la nino. Donc ça veut dire que beaucoup de gens youtubeurs belé pour batala et azala na ba vie belé et puis de vie il faut toujours créer conflit et conflit oyo eza mike mutalukango parce que oui na kofelo mini yimta zonction nana yoki ayoki longo wapi o ba yoki longo pas mike ni mais c'est lui tu viens maintenant au ça directement le bakote loba Félix Wazeka loba ka mettre Turambo makosi comme ça ba bomso machwa alors baraga kosi alors va mettre Turambo ma songi songa kosi poni okoloba wote donc ça veut dire est-ce que compréhension ko kotate après voice wana baluka ba bongisa non Koffi Olomide pareil yo mo ka saboter journaliste mo be na pesi mbote Mathieu Bonche mon ami qu'on a souffert ensemble Mathieu Bonche Landili yo mo ko faire saboter na tu avec mon ministère journaliste atuni Koffi Olomide mboni oza bien atuni yo comme docteur pour ba santé ba des andel réponse à bongo et puis Koffi Olomide s'est fait humilier lui-même Koffi Olomide tu père vous au humilier parce que quand vous prenez de ce genre d'images là ok là sont un producteur peut-être français ou bien un producteur donc à mon avis Koffi Olomide a beta marque tabou oyebango Koffi Olomide a beta marque tabou Koffi Olomide a manka futa caméra oui Koffi Olomide a manka ba journaliste Koffi Olomide na évité est-ce que vous avez vu papa il va faire ça au monde veut je ça en yoka longo père on a ça lango au moins j'ai même bien la salle après ce titre légende de pays on peut se faire légende il faut dire que Fally a la légende faut dire que Fally a la légende oh légende nango bano kabola ngo boy qu'est-ce que vous le bano bongo tout le monde bongo tout le même JB oui JB est légende où est la légende oni aussi la légende oyo na ko tango le loté parce que faut bien to zonga na ba recherche na dictionnaire to ko tango na to iba pena qui est mutupo a zwa azala porteur ya titre ya légende il faut la nani donc bingo kuna bena na contacter donc pour dire que pendant le bas dossier on a que ngala conseiller vie nanga Félix Oise comme monstre d'amour azaka na ndenge atika na alanda su Koffi Olomide atayeba se réconcilier Koffi Olomide d'abord hypocrite donc elo mo loba ina début au lobby elo pe ça passe ça veut dire que Koffi ko zala Oise ko ndinga zo zala kana Fally et ça bien te et ça bien même na JB bah ça sous-expérimenté parce que JB aussi a fallu c'est des ils rappellent sous bien te dossier mon ya makasi awa comment pour avoir les visas d'une manière crédible il faut passer par Fally ici à la République démocratique du Congo il faut pas passer par Fally il faut y avoir une administration faut y avoir administration ah bon administration lelo avant Fally batono ke poto bano ke poto bingongo te to bongsa avant Fally batono ke poto parce que Fally était dans la quartier latin tono mona ba misa ya wenge bazo ke poto est-ce que c'est Fally qui détenait ces pouvoirs là ya batoba ke poto aujourd'hui pour OK ne poto zo visa donc paisiblement il faut passer par Fally lelo administration et sur visa nzila ka Fally c'est Fally te il y a la vie d'administration te soit administration on était à Oise qu'il fallait passer par Fally na par rapport au bureau net y a ferré Tracy elle moi je connais Tracy tu travailles en Africa TV moi na quartier 5 na Njili père de moi notamment na Mercedes moi be 200 ya moulayi ya batatu quelqu'un comme Tracy elle est ça que je salue à passant ma jeune frère na Tracy elle est ça chargé de communication ferré pendant que ferré pour le moment on fa ba luka ba visa bon ba que luka visa ba comme na moi le 26 faut remettre à concert bon visa ah papa donc na précipitation papa mundele est-ce qu'on faut vérifier faut contrôler faut avoir document ya producteur faut y ba date faut la nuit faut y ba 6 du mois prise en charge et tout yo continue en retard il va besoin visa ndé bon puis visa Patrick Beckham ici lay ganga ba visa va passer 8 Suisse là par ba Suisse en mais Suisse 8 visa non ça veut dire que comment pas les cas pas Fally besoin en retard les gars pas Fally tu n'as vu comment pour les boligo comme ça Fally ambassadeur pour les boligo comme ça Fally Félix c'est quoi ça na terme na bon terme na musicalement artistiquement na le but pour la visa musicalement artistiquement donc ça veut dire que Félix ça comment on plan mususu pas Fally tu n'as vu te recevoir plan na biboye pour ni nambo retourner comme ça Fally et Macron pour ni nambo oui vraiment pour ni nambo retourner comme ça Fally yango to comme ça Fally yango to comme ça y maison Schengen kasi
kasi fali ene mutu abebani na dans les lots qui oise ko abebani mingi avant voice na Koffi Olomide c'est parce qu'ils ont s'attaché na fali non to oise ko s'attaché trop na fali pourquoi parce que fallait d'abord aime apprendre et puis écouter faire gola air Blaise pour la zola la pongi air oyo et dit badia déjà que ça va aller retour il y a des bagobeta concert en décembre ba visa déjà ba document ba de kala héritier avec cette histoire je salue Dadi Mola le molesque héritier tant on va nous préparer la scène musicale déjà ba demande déjà quota oh na bano mon akoti na ba sala tali déjà ba ba démarche ba pesi ba visa ne men noir on ça azan bureau bien attends la bureau bien on a bureau à faire école ils doivent apprendre des choses Tracy Blaise Polo, vous devez apprendre les choses. Trésor Congolo, ne venez pas seulement à la télé parler un bon français, ou la chemise, tout. Où tu n'as politique au cogité. Pour l'ongala, maman, misère qui n'a politique. Ah, kokapé kati. Arrêtez de faire ça. Cherchez à promouvoir l'artiste et à ramener l'artiste là où il doit être. Arrêtez de faire Fally grand. Mais non, beaucoup comme ça, Fally grand. Mais non, beaucoup comme c'est grand. Parce que Fally a une administration. Mais puis, il faut y avoir un artiste congolais aussi. Pour appeler ça, il faut avoir une notoriété. Ah si, notoriété. Faut avoir une notoriété internationale. Est-ce que Fally Pena demande. Est-ce que Fally n'est pas mais les visiteurs? Faut avoir une notoriété. Basé la cahier. Donc demande des alliés. Papa. Nalobia. Basé la cahier demande des alliés. Nalobia. J'y Pena même misère en États-Unis. Bakima était bakim la chambre serait en Anticalis. Bah mon avis place au baro genre même vie pour mon aide ABCBG communauté. Papa. Net. Viseur à la passi. Ce qu'on a bien. Ce qu'on a le bien, siko, je suis ma mission Fally bakeoki bakimi. Depuis baki Zénith on a kuna batika là. Oh ba beta una Zénith wana. Est-ce que vous avez mission Fally bakima? Ça veut stabilité kota. Baza na bureau oh ça ye mon l'artiste Fally Poupa. Ayebi mamba salaka na ofo akoma, na ofo azala. C'est ça un artiste. Et tu vois, réflexion Fally donc n'habité oui mamba salaki na francophonie wa kene na François vous savez fallait parler dans combo ya mboka vous sentez que cet artiste a cet amour là exactement na warioté na pe goloate na pe spiritiste na linga pe faire na linga héritier na ka musique na bango je suis journaliste mais faut to le ba makambo ndenge zali fallait ambassade té fallait aza maison Schengen té fallait aza Fally c'est un artiste musicien africain mondial. Voilà au bas la banaliste na ba TV5 ba mindele ba vandi ba sele analyse photo ndi marat. Qu'est-ce que tu peux dire pour na ba internet union so ba retenir par rapport au comportement Félix Oise quoi na ndeko nae Koffi Olomide? Ngana olobaka mu vreza na ngote mutu na mutava na coin na ye mutu amta beta musique na ye mutu amta sa makam na ye ki master esila na ngo. Esila qui master sila na ngo. Merci. Avant de donner le dernier mot à Joby Ngongo, Jibi na signalé bino ki bolanda na makambo nyonso na kati ya chaîne na bino YouTube NJ4 Cadence TV YouTube oyo ezotalisa bino ba information nyonso politique, ba information nyonso ya santé et éducation culturelle na ba domaine nyonso ya mokili mobimba wana topesi mbote numéro 1 les patrons le plus frais. Patron les plus frais. Il est beau, il a l'argent, il sait parler. Et quand il dit, il réalise. Que dans Fondation Nabiso, na chaîne Nabiso, tout ça, tout le monde na papa, vous voyez, Platon des alliés, là, j'ai fait ça. Donc, Biso, ça. To sengi parce que soit tout ça là on assuré ceux qui to sengi ba tindaka so to sengi to sali parce que pour que conformité à chaîne e matin donc toi nous que ça mino sur émission ti bon mona bilongo mi balé na ba o ba roya ba misusu et puis bon mona plateau sikato ko bon ça déjà na ndenga imparte pays idéologie donc un grand merci pour la confiance sur la pessimisation. Déjà le dernier mot pour aujourd'hui parce qu'on a vu que to continue makambo belé déjà auto lancer bato poto qui takte na ba famille to zala zala kuna descente dernier mot pour na ba international sur pour na mkwalelo dernier mot Zalika qui a boyé la fondation 1J4 Pati Libona, c'est amis déjà dans Mboka Mbanzangongu, formation professionnelle de Banda Kalamingité. On a déjà communiqué bino formation professionnelle ko Banda. En tout cas Marambutu et ko salama bien so lingi aux abisso numéro ngwana aux abisso directement numéro zana na C abetandoike téléphone, to télévision de botala abisso. Bon vous allez vraiment des cités. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Bon que ne pas na page na biso ya Facebook 1J4 Cadence na page na biso bo liker bo s'abonner bo partager rebele belé bo tia commentaire awa bo partager bo tout na biso ba question bo ça les structures tout bo tia ba commentaire partager liker alors là aussi na lo ba que fondation des ana to bandi to za na service ya coupe couture formation coupe couture communication et médias et marketing informatique art culinaire
et puis esthétique. Tous allons mis na bureau de direction générale provinciale et j'ai mis na avenue Bambala 33 pembeni ya Windsor Fitra awa na province ya Congo central ex-Ba Congo na Mbanzango. En tout cas pour toutes les informations quartier révolution pour toutes les informations benga biso numéro ezana en tout cas so za na poto za na mona casino za sala ke l'hôtel ngayo ko la formation benga biso awa sa formation puis to sala de l'examen ouverture officielle ya bureau bo mona okala mingi te na plateau na biso kitoko parce que l'équipement est. Quant à moi pour na sisana pour to bora mabanga. Quant à moi pour finir je dis un grand merci comme ça Madame Paulina Ombi. Madame Paulina Ombi. Elle nous suit depuis quelque part. Omi. Omi. En tout cas, moi, c'est moi qui trouve elle est intelligente, elle est charismatique, elle se parlait, elle fait très bien son travail. Il y a chargé à marketing, il y a Fondation Nabiso 1J4 Pati Libondance, Bambo tenait place à Zali. Je dis un grand merci à son excellence Papa Gilles Alingé Tenkei, Napesi Bambo Tebele, et puis il chef toujours en avant, et puis un grand merci comme ça à Willy Moucheni, les codes mondial, les 001, ya Willy Moucheni, Bambo Tebele, pe na yangai masa yangai ami komona Yannick Mpungile, un grand merci pe les autres na maman maman Sandrine Mbala, un grand merci na maman Sandrine Mbala, un grand merci na bosani na batoise belé batoise vraiment belé, un grand merci sous na secrétaire na biso awa maman Esther Batimvubu bambote na belé na bosani sous na boza tellement belé. Merci beaucoup na ba partenaire union sobozali ba vena biso Kongwati Sébastien na Luanda ba vena so papika ke la foudre ba ambassadeur vote singa so bolibo soutenir fondation na bino ba partenaire tozana et puis boye ba peke so lingo comme membre bengi biso wana carte de membre simple eza na montant nango carte de membre pe honneur eza d'honneur eza pe na montant nango. En tout cas ngai ya bino Jobi Ngongo Jibi Petit Libondance ngam tuna simbi coordination et puis ma solo ya chaîne na bino 1J4 partager liker to comme tina ba page sur ma page ça là qui te repelengi. Merci beaucoup Gypsy ça. Merci na bandeko nyonso batu kolanda analyse oyo totoko sa elongo na ndeko Jibi Jobi Ngongo na kati ya chaîne na biso NJ4 Cadence TV eleki kitoko makasi topesi matondo na bandeko nyonso bazalaki liboso ya batendo ike liboso ya ba téléphone liboso ba ordinateur na bino pona kolanda espace oyo vraiment sali kitoko makasi ndenge tolobaki ete espace oyo zo traiter ba information culturelle politique santé éducation nyonso ezo sala malamu mingi pesi mbote na bandeko nyonso o balandi biso Amelia Ndongala Pauline Homi Tina Kabze na kati ya États-Unis pe Mère Toyo de Madrid vraiment boza biso et sali biso bien makasi parce que tango iso ba émission nyonso toza na bino to tikibino to kutani na ba émission o ezali kolanda ya bino yango lelo oyo musique traditionnelle, to musique de recherche et comment peut moi reculer. Oui, on a battu barolia ba mbonga ba matanga, bata poto bo sala très attention. Andamo azalo ka patrimoine. Vetchara ko de pas kenda na battu asuna fox social parce que ce vieux a été courageux. Na ebiko edaka kota likambo ya André Mbongo. Kota yango bo sangana bokunda ya papa André.